Salut Nabino Soto Bosepela na www.cleboa.com, c'est-à-dire Cleboa ou Bino Soto Bosepela na site ya makasi le bomonaka ba un bon tonton bazara awa le bateau ba de la nation, un bon tonton, l'homme invisible, immonable. Pourquoi pas na yo Papi Guéné, un bon tonton pe lisusu bomonaka matika songo display ya ba bébé, bomonaka ba petite langa lokola ba Estrella, la patronne, la reine, Pichumanga ya chérie ya pembe, petite morobo et belda, aïe mikolo, pe na bandenge na e. Julien R. Kamel, Julie Mekatol, l'en a l'obara makamna yo, yango salaka moi pasi po, batutu ba yebi ke Sandrine Mopende, elle puissance la patronne. Azana eloko wango borobo yango nde nini oyo DS longa leader ya ba chérie na Montréal a confirmé ki batutu bandimi. Awa nazali na cabine sanitaire place oyo Adolphe Dominguez azo répété mikolo yo bato bele bolobi ke ngana Adolphe Dominguez tout ça na moi problème mais d'accord si obi kaka ndenge nazoloba mikolo coach benge zwa brasa wana pesa ngo Chancel Mbemba po kabananga okosha Georges Bea bandimi makambo esalaka bongo Aris Manzo Freddy Kalambai baza moi ebele ou ba soutenir ngai ba étudiant ya Turquie, ya Canada, ya Montréal, ya Maroc, ya partout dans le monde. Voilà ce qu'on a mon maman Franck Kindongo 4 fois Charlie Kasaka et puis na petit ngai Christian Kambale. Mais na eko luka Doumer moko Doumer wana comme on a Miguelin ndenge na laksa bino da dipef a betaka babiloko na bena rosuka bongo te fona laksa bino pe Doumer ya Adolphe et puis to kini na ba Doumer mususu Miguelin azawana to laksaye ndeni ça va Calais. Ouais, kala. Donc, pour nous rendre na habité, donc, na habité, na peste non botte, na bana porte no sobalinga. Ngai masalanga chéri finite. Debola donc, partout tout balinga Miguelin partout dans Londres, à Suisse, aux États-Unis partout. En tout cas, surprise au bosalinga bo kutanga na répétition. Donc, toujours bana répétition, to répétera les coulisses. Ouais, répétition va répétera les coulisses, mais Miguelin, vous êtes sur l'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Biso ton actualité. Adolphe Dominguez a mis petit trop dans ma campagne sous mais actualité net musicale vous avez sauté bah tu vas comprendre tu vas tout mais Adolphe Dominguez na ses poulains bah kenda wapi baza wapi ba osalane te tous en actualité parce que OK tous en actualité te et voyage raté donc to beta wenge BCBG 4x4 tout terrain to beta qui ont cartonné yango même partout en Afrique tamboli partout en Afrique notamment en Tanzanie, Zambie, Kenya, Morogoro, Zanzibar, Balbumbashi tout au bêtis donc ok c'est un succès pour que c'est c'était voyage raté tout ça un succès c'est la vie de tous voyager donc yango on a besoin de 4 minutes qu'à la minute donc on to so lango ka beaucoup sur 4 minutes to so lango ka bolandi pe ka faire rigola te biso andara bututé to andara motuté moni Adolphe Dominguez ali dans un phénomène. Donc il y a la bana aux temps à combo. Phénomène est longue ouais rançon mais et comme Adolphe Dominguez. C'est Adolphe Dominguez c'est formaté. Donc il y a formaté. Il y a format bana autant à combo format Serge Mabiala na combo tangyo ya jeune frère na biso ferré. Donc il y a format bango tout il a pesa bango combo ba Cléo ba Bill Clinton ba Fanda chez na pai na kananga. Donc na ba histoire te poser histoire oui il ba ça ba leki na go betali solo na bango te to betani solo ya Miguelin na ba déco disquette na ba Barcelone to na ba Océan to betali solo na biso ndi ya wenge to na tonia. Qu'est-ce qui s'est fait que Miguelin aux a reconnu parmi ba batteurs ya musique congolaise? On a reconnu na ebiote pour na yambaki dadi pef a bien ebiote ngabe na ebiote ana nyango mais Morobo il a fait beaucoup la métaphore Pef Dedi tango tanga nga Pef na mona rappeur Pef Dedi na ibanga bi rappeur comme Pef Dedi na bi rappeur comme autre merde yombanga kaka boye disque te akimbe soko yoki da l'échec ba doumé na potonga na Paris na kombo prévenez tout na masa na chéri finti robetela tout na matika songo na yo wana tadam su chéri finita zokosa yo yango zokebo azokosa ngate l'échec ba doumé na yebani au muto alimanga na télévision c'est un million maniata dans les professeurs donc c'est pas donné à n'importe qui je crois c'est gagné mahotel en tout cas tata na ya concert tata mona tomé en zobeta zong singa wenge
donc biso to le koloba titina te ba Serguin donc biso ba le cheka ba Drummer biso mais kakola ndimi onote akimbe tala omoni to tosala émission na ngai tosala émission ya kombo ya wenge tonya yo utangeli ngai Serguin yango na bige Serguin ndimi oui mais kakola ndimi onote te batanga mutu andimi o batanga mutu andimi o kakola oui c'est bon Drummer abetaka ne be na kwena ye yandima ngani batute ya mona za kakola donc c'est tout ndima batute yandima batute wa boya o ya yango no biga ndima batute yandima batute wana za Drummer a seben a Drummer a seben yandima ngani batute donc so tiende seben ya wana sepeli barumba boye ba Serguin wana ba grand Drummer Serguin lié weli na rumba fandi solo pena caisse claire akiti solo pena dans la scène au ressenti aki biso do saka musala tout ça la boulot ndenge na yo kuto na moni nazoka pe moi jeune frère nanga azobeta bien habité océan océan ye mkono bengo océan olobi mkono bengo océan donc océan pour océan cela veut dire que ya za maya munene azokabula na bakama azokabula na bakalamu sikoyo ba grand mai dans ba grand prêtre ne bazalo wa ba Barcelone dans ba grand soliste est-ce que donc bana na ye azo former yo bika ndenge ala donc océan ndeni ouais calme grand journaliste yo bandika sika epa héritier Watanabe olongwe na o epa Adolphe ndeni bobe bana héritier bon epa héritier ta ngaza batata mobiti les grands prêtres obana obeta wapi liboso la ipa yeme les grands prêtres o bakumisaka trop mais bakumisaka insulté nani wana mwana tanga kombo neze pona la tanga kombo na ye atanga kombo na ye ah bon la pas fait na ngai le kamapa mais ce qu'on a pas dimotata le gouverneur donc o kamapa bakumisaka insulté wana ndenge yo ozolo pona ngai ya pona ngai bengani yo kepa héritier simbite yango ya bon pona kene pas héritier Watanabe amour que j'ai dans ma baie ve ayuki ngai apesi ngai po asala ba wengi na nyoso mais soki ngai asala pe ngai Clova solo ngana kanisaki héritier Watanabe azwaka bato nzoka nde misu pe balongwaka donc d'après ye ndenge alobi omoni ke nga azalaka na source ba information autaki pa héritier mais normalement ezali likambo ya ba preuve yaza na kita drum peza wana toyoka Miguelin ye peut s'exprimer na ndenge na yo na ebite soki tokofanda po ezala bien tofanda vraiment surprise les cas na yo les cas parce que surprise surprise moza makasi donc omoni oza wenge tona toza orchestre munene tatu na ba océan toza na ba Barcelone toza na ba déco donc oza orchestre moya mukete donc bazwa 4 minutes donc 4 minutes ba robina mais c'est le commissaire bazwa na sala wenge dans la sala wenge kalamite zo boka donc merci na venanga Adolphe Dominguez na longola chapeau pour apesi nga chance apenga chance ya kochacha na tsenze au moya rumba o chanze oui na tsenze et oyo kana pe akimbe tozano na studio na zoyemba mwasi mwana Paris aza na Londres yo komona yo bino mo boki ninga lobi aza na Paris aza na Londres donc akokota Paris Londres donc ça va faire na donc moi tanga combinaison tangi combiner mabe pour yo bikaka ba koyiba ibeze belé donc alingana tanga ta combiner na TVT donc combiner ko kombo ça disque nanga ndeko yokanga Miguelin aux porte-parole te mais aux alliés batteur ndenge zananga na sepela vraiment obetelanga na drum na yokana no Miguelin lera yaka na wenge tonia et pas Adolphe Dominguez asaka test na nini po a convoquer lelo Adolphe Dominguez otanga na kotaka wenge na saka test na kimobiki osaba keso makasi na saka test na chambre sani maniata mbabolingo esila kite yo kei lokolo na saka test mais dumangoyo so ko nyata ngai wana mba moko batutu bo sepela neti papi kabakiriku boss de boss obena toleka
Papika Bakirikou, boss de boss, au sentir Némi Guilin, après Sibilenginae, et puis Nénazoba Mikolo, Willy Bontela, ya Bontela, Willy. Matika son sepela qui makasi apprécie vraiment bah merci surtout na Stella Kasongo la merveille et pourquoi pas na yo lisusu Chancel Mbemba donc ozo mériter brassa wana pour Joël qui moi qui peut ba benga nga confirmer kiango bongo sikoyo kabananga okosha oboya onde Georges Beya oboya nen mascotte Bemba asa d'accord nango l'air oyaki na plan oyo obeti bato bayokaki yo basepelaki malgré kita à côté on a mama trop obeti siko net na seben pour bayoka imagi non migile côté seben tokos yo sakindeni bona seben na ko senga nini mama Maria o tokobondela o Diego Abwaka donc tokobondela yo mama na seben na tete tumba na betaka yango bato ba prestaka na ngai ba betelenga maboko via fandaka journée ba fandana culotte ati bodia habité en tout cas moi dans l'avenir na respect na zaka na mouvement yango pesanga kombo le cheka ba tromeur tapsa kombo le cheka ba numu yango ni mama tina Congo ba benga ngai partout ba benga ka le cheka ba tromeur megalo ma Marie en auto quand on ma Marie on a pepe de ezaki tobonela yo mama Maria ebetamaka na album Muna ezaki animé par Diego Kao Washington Piazaki wana donc c'était vraiment déjà bien batutu ba sepela ki même Herman Ampoyo Onja Kimbe mon grand frère propre pourquoi pas na yo Rémi Yang Yannick Tantudi Weber Platini Chipambalo Yannick Nzanga le père de Dejimo Manchester Alain Banga Juliano R. Kamel Gili, toujours c'était Nazoloba. Miguelin, Koyoka Yoning obeti bien. Obeti vraiment bien de Obimisi Makasi na Onion surtout pour sa puissance. Oui. Olobi? Ça boulot. Oui, ça boulot. Mais si goyo, na kade na ngape susu, ebi ngape na émission na ngaya boye, na sa rappé batu ba test. Ça ba test. Na sa ba test Makasi. Oyebi eloko moko boye rythme mo benga bossa nova mais tout ça dans les émissions on a betango déjà bato bayoka ngo mabe moko do incroyable tango na zo ba coup de filet be ba benga nga na se ko beta mabe moko impossible tout ça ngo le to salika kwa to bandelika e ba bi obeta mabe makasi balobi mais nazo pesa yo ba rythme oyo fo betela nga lelo sikoyo toke na ona bossa nova toke na mutuashi toke na kimongo ozo comprendre toke na kitetela pour ezali ba rythme na 4 donc na lobby bossa nova kitetela kimongo et puis mutuashi des places to parce que Miguel Mbango ya tela biso après na suka donc après avant na 6 na ye
na oyana nous na na océan pe susu po ye pe océan olobi Clova Solo océan yeyo nazo keloma ndeko na ngai fa na po héritier sa bengani o kama pa bengani yo Adolphe po bengano eza facilité bengana bengana ye mo za présent ba bengana ye olobi ba bengana to pa héritier bengana ngati ngani na tika pa héritier oh héritier monsieur Weranson donc ne monsieur n'a pas tête mobile pena ou azwinga pena monsieur Weranson te héritier Watanabe ou azala pa Weranson abengani yo ou bengana pa mais ya bengani ngati oyo basani ba bengana ba président oyo ndepe ba bengana yo suro ba force ça orchestre okokate nga za leader yo orchestre te nga za leader omoni Adolphe Dominguez a formé ba leader nga za leader akimbe oyebi ke bien que migila le chèque ba tromper za leader nga za leader mais que là on ba biloko wana no to sepela to bina wana ba tutu ba sepela Gilo Bikaka Aristote Madiadia Delo Ngandu to yo kabao wana beti moto ashi bongo kimongo sikoyo baba kimongo ba flotte toki nonu kimongo non sur 10 nga mongo nanu awa nane na fanya na pese 4 bo bino to boyoki bo pese combien bossa nova akimbo yo muta polémique yo na muta polémique te parce que kimongo yo betelinga eza kimongo te obeti na okaka po beta kaka eza kimongo te kimongo abeta marande ti seben abeta na basorte bien flock na ko beta na Charlie na ko beta na qu'est-ce nga beta na qu'est na beta na qu'est-ce que na beta na Charlie obi omoni duma mikolo eza sozo beta na Charlie na qu'est-ce que obi nango Barcelone esinga te chief poza ba innovation zo na musique duma ete faut pesa ba passage na ba tom te na koya nanga na suki nanga na beti nanga ni nanga sembani nanga pamba o de ya passage on obeto e ate so na beta fona yaka ina mona mfuwa bana sema fa beta ala na ko na apela Charlie ga Afrika na Afrika na Charlie na qu'est-ce que na Charlie na ngai c'est un passage na Afrika na Charlie na qu'est-ce que na Afrika na 3 biloko ya tena ya hey Nzambe Sarkozy Landé Mbumba oyo eza lokola baopesa nga cour à dôme ndenge ka ya lobi na nene bon je sais pas et olobi Clova Solo océan de balamonene bale nyonso ya kosuka nina océan océan mage babengana ko epa héritier to continuer wana te l'air oyaki epa Adolphe Dominguez awana wenge tonia pour convaincre ezaki nini bon tant on pas ton beat l'honorable moto asali sarabatu ou asali singa déjà donc v assassin test
na beta ki nzembo ya Dade. Ya Dade. Dade Mpoko. Mekana. Chef nanga ko dengai. Olobi. Fona bomela e po e du même makasi. Voilà. Faut bomela po yo kana bien. Merci to yo kabang. Déjà, on a déjà tout G nango, mais Océan et Betelango déjà ça va. Je te félicite. Merci les grands journalistes. Ok, merci Wana parce qu'on a merci na yo. Ok, non ça le test. Non ça le test. Siko oyebi Zinkapaya. Zinkapaya zani. Zinkapaya oyebi azamutu. Bon, ça. Celui ça va rançon. Donc c'est que Oyebi était bablo quand on le rôle bandian sika, c'est ça. Mais ce n'a toujours Captain Flamme Oyebi. Captain Flamme na bureau donc fait pena. Oyebi et le monde va beta tindika lokito. Ah na bien ngo tindika lokito ya publicité school. C'est ba bien ni atasiko okoka. Non beta ngo danger. Danger ko le kana ye mongo kap. Dans pas via zala yo kanga pena ko pena picha na misiki donc danger. Mais quand on a yoka pour beta ngo danger, c'est le scram plus 10 CP là déjà. Tous les cas. Naibike ngana bino moi trop monde mte bombi moi trop mais na bandelo no kota ki bien te asa po ya kubanda pona convaincre su bato ba kingai ngai siko na préférer siko miki letika na mwadum to yo kasiko ye mo ka banda ngo siko ninga banda ki wana to yo kana ne bandelo ngo ngana bino ensemble to ke rien à dire. Pour bien vous comprendre que sur 10 à 3 pour talaninga zo raté. Venanga captain Kapaya flamme koseka été pour talara leki abandi sika siko na bien yo mongo na seben na yo o yo préparer mikolo yo o préparer
bon avant d'abord le yangai le on a ratango jamais pour na betango danger puis na betango mi se vivre confinement mais au beta na mi soit vie ah si on a mis na biso zo ko raté na betango danger tipo mi sa peso raté mais il a kosi témoin est professionnel mais a raté mi sa raté ça professionnel mais a raté mi sa betango na ba couleur na yi couleur ni ngana bi interpréter pour avant na komi pa na yé yango ce qu'on a bi noté interpréter d'abord journaliste a interprété mais à quel abamai na ye a interprété mais à comité non ayakit tango yé a mon non té a celle bamai na créé na bien l'air où yaki obenanga ke osaki test na maniata yo ibetelinga eza ndenge ba beta yango obagisi ya yote parce que neni o ya ye et comme il noté pour betela biso plan là il faut baksa o ya ye abeta nanu loko entrer wana kaka ngaza besoin entrer wana donc misapiko raté n'est sikoyo est raté donc ma trop quoi nzinga quoi nga ndimite ke raté est raté t'es pas nga raté raté makasi raté tan bandela to mona kasi abandela comme ça tout mona yango biso tout au sepela OK. On a le bandé souté parce que les gens ont raté, mais on a raté, on a raison, effet, tout ça. Donc on a à pied levé, qui répéter en coulisses avant populaire banda. Ah ouais, on va répéter le roi de la forêt répéter la Zamba Playa, on va répéter la cabine sanitaire déjà c'est bon. Si on a bien, si on est dans le bi, au bété la neti, c'est ben. Oya mikolo oyo mogozo préparer que eloko ko na oniatango na eloko bikila benanga ya 4 minutes yo préparer. Bon alors en termes de danger même que chief nanga zali pour faire presque vraiment chance pour opportunité na zupe na mi bajongo donc faut na béton na ndemo mokilo que confirmer ba confirmer avec mususu déjà danger mais quand on a comme ça to ka wana des codes 10 15 à rencontrer des bisoté. Selon on dirait, non, il n'est pas bon à quitter mon bain. Nous avons un bango. Mikilin. Quand nous avons Freddy qui mène na mesana ko tambola. Pour souvent na tambola mingina frère nangai manager nangai Idi Akimbe tambola na Matika Songo tambola kapena Fernando Mbaya tambola kapena Pasi Matudi tambola moi ba te belé on est là mombo qui na concert moko boye na ki okuta esclave moko wa bongo Félix Oise quoi monsieur Google monsieur Wangiyo monsieur Ayo Michael Jackson na biso ya Congo eloko ekamsenga yo ozobeta ndule kuna ezaki ndeni. C'est bon, ok. Na pesi na mbote na mon président Oise kwa monsieur Google isala ki fait ya ba professeur na campus parce que ba professeur tozali wana toaki biso surtout Papa Wemba na biso président soit Adolphe Dominguez na président Oise quoi donc biso betaki tant to beto 6 au beta bon président yakina groupe nae mais Doumer azalaki te natindi bureau wana Doumer ya culture PIV azalaki te feti natindi bureau nae ba benga ngai ndepe na yona
Merci, bonsoir président, bonsoir. Ah, nous allons qui a battu pour nous comme makasi wana yo. Ah, na moza lokolo na biso. Wana toloba yo moko bakisite mais aloba ibongo. Na zolo ba pena oya lobaki. Aloba on na micro. Ngana ki na kacha salle. De bureau e bengi ngai. Ya na présence ba déco 10-15. De bureau e bengi ngai na ye. Merci, bonsoir président, bonsoir. Ah, nous beta na ba tempo na ko makasi ya yo bien président. OK. Bete la biso pour ketchup à massa na ina pc mbote ketchup c'est un bon drummer abetara bien on a massa zoane ba voyage partout au voyageur ndena kina fa ina batterie abo binze mbomo ya biso betara soki pito wana oui na bien président na yebi OK beta na président rumba simple na beti tina beti pe na ba na beti concert ici si non donc yango donc to le ba ketchup à longo na te à longo te ayeba indule ça wana yakite ba wana yaki feti bon habité ceux qui azaki na droit ya feti donc ça Adolphe Dominguez le chouchou de tout le monde avec Miguelin tu as feti mo boyo fo beta Miguelin oyete président Adolphe Dominguez a loué na mutu mususu pour beta te alloué te ko c'est trop dire donc ça qui feti mo yo barbecue mo bo président qui a quelques musiciens biso ba groupe zaki wana bino zaki ve beaucoup ve fala muziki zaki qui tu rappelles ve zaki si tu zaki wana mais quand à part du même t'as quitté bah chanter sous mon amour à quitté bah danser sous bah quitté donc ça roule na salle quand il peut présent en tout cas bah ça qui bon moko mais puis son robot ça na titre on est union bah salle donc ya bon moko bientôt linga na blo moi ja wana donc bisope bah tourmer to mo linga pour calamite toujours bah na paix réunion biso bah tourmer et en ville ah wana immeuble mo qui part na ville toujours bah oya bino ba tourmer d'abord et simba parce que yo on dit ma qualité dadi peuvent pas on dit monter simba te omoni bato tangela nga bango wana ndeti ndutangela nga pef de Dieu na États-Unis soki pef wana en tout cas dadi pef na ebiete siko bon moko ngo ya bino batume sima ndene te moni kolingana kozala ini bakonzi ba kozala wana bakonzi so ba kozala wana ba meni ba France so ne ba kwa cadre biso nga na boya mutu te nga mutu andimaka ngai nga na ndimaka ye désolé rola Serge Mignon Maniata c'est un bon drummer en tout cas na PCM en tout cas nzambe na ngai on a bon de la présidence Serge Bigani comme le ba testo donc azana na yo donc c'est un bon drummer ya boya ratandi manga na TV so yo ndimanga na yo ndimaka bato na TV to mona ka yo bongo lobi nango OK waneza olobi tokende tokola bokeba tozokola donc tozokende tozokola omnajini ngai ka je sana yonga na voilà les amis Miguelin to yokana nu Pito Lukaya olobi bete Pito Lukaya aux exercices c'est neni yo beta kiango na concert soki na feti wana sikoyo mekero betela nga na yebati professionnel nemba commissaire ki professionnel donc na aider kasi bon aider culture pays vie Félix Oazé quoi en pleine émission na ngai o babenga bongo moto na ba vérité buta ba chéri menzota mibali na cleboa.com biso bino ba journaliste bo songi moko na ngana za biso te ngana ngai de sango ndenge panzaneli na comprendre sango ndenge tamboli donc okulungisanga musala longo sauter parce que l'air daki c'est prompté na yoka na Pito Lukaya ça ya rumba simple mais kanana ba journaliste bino OK voilà Pito Lukaya batutu ba yebiango et pas ya Félix Oazé quoi moko wa bongo monsieur Google na pesi masala ngai Eclipse Mososo kitoko ba junior wendo bino surtout pour ça ngai ngasi ko no linga entre bino mibale ozabo epoto bani déjà kochité bobeta sko sebeno yo oyo so promettre que 4 minutes wana le ria na ebité soki nana rolongo na nzela to bokoboma nani to nini te au moins 4 minutes wana tozana na so tango ba danse on tozana monsieur le commissaire na ba chelingai na nani sala wenge nani aboma wenge donc nani sala wenge nani aboma wenge
animateur azali yebi ke akoni atango na danseur soki azali batieli ngai wana azali danseur azali na wapi danseur érosion yaka toza na nani na biloko biase biloko so ezalaka ye donc soso tema aza na nzela azoya donc oza coulisse eya surprise coulisse donc biloko biase si ngama moko na kotelema mpo ngai na Herman na mpo oyo totala bango bien ndenge koleka ndenge bakobeta danseur déjà yo ozala wa mpo lakisa biso bapa et puis animateur akosala babiloko na ye nayebi te chef Miguel le Sheik toleka na biso toleka
wana ezalaki biloko ya mikolo oyo nakomi koshite déjà migile yaka kaka po nakomi déjà koshite babiloko nde nayoki babiloko yango mais constat onga nasali pa moko ebetami awa fali asabinaki yango et puis mokolo dansi wana asabimaki mwana dido yongo babiloko ya boyo wana biloko ya bato bino borepete yango suna ndeni teza biloko ya bato te eloko moni yo nani érosion yaka eloko moni ozo bino eloko ya ye moko vie donc ya ye moko grand prêtre Adolphe Dominguez mtaki na répétition pour vie asala na danse mais yo mona on a libre parcours te libre parcours ezani oya fali pupa nango na générique bato tout bamona ke bakenda yango boye sende on to sola maka masolo tonia juste tiaka ka mais boyibi biloko ya bato il faut naloba clair te soko ozwi biloko ya bato ya fali bobine boyibi biloko ya fali ye moko mpe baakize lisuke dadi nani comment on l'appelle mwana ya dido yongo oyo asaki na émission alobi ke dansi wana eza ya ngai fali ayibi ngai bino mpe soki olebofanda boke oyiba eso fali non wana eza danse ya fali te à la président na respectaki mingi président Fali ya danse na été za danse ya Adolphe Dominguez oye na ngwatala bichifu photo bimselo wo mo to créer maman côté danse et rosa ça rien to pesa bino na yana bisa chez ta sur la différence zomon ta la différence koki rosa koki au moins différence bon na bide sozo comprendre ba danse orchestre niti yango nde to tika yango nde beta na 4 minutes au bota on ba trace partout na ba chaîne mindele tout botala donc yango na danse sozo bina wana nani asala wenge na nani ayi panza wenge nani ayi bambongo wenge obi shemo pesa na 4 nani ayi bambongo wenge nana sala wenge nana panza wenge nana yiba mbonga wenge mais kaka ye moko Adolphe Dominguez pe ayemba Adolphe Dominguez chante wenge musique na luka Adolphe Dominguez vie nanga na luka e po bino bokanse ko ngana to beba na meloko te et moi na poyo petit nanga ya propre mais na lobi to mokoma na suka monde entier bazotala yo na habité yo se présenter na yo comme ouais chiko rezo libula munene otema di pirabord moni biloko to bina vie asala ke on a palais to bakisi ba matungulu boyo mona kite na bongo to ko lobela babina ki ba bord a palais na mona ke loko te babina ba bord a palais balati pe na couture a palais o mona kite o tala ngona sambra babini ba bord a palais balati pe ba coupe palais sala da bazonga na image ya wenge vie ayaka na ba plan biso ba petit pe to tie mayele chifu yo mi kona ko mobengo bama da vanda vraiment na ngwende naye Zayman bakombo oseya e bala munene tout yo lo banini bon na pesi ka bambote belé pa moko honorable Adolphe Dominguez wa zanga na orchestre nae engageangai et puis na pesi vena ngai les casa na Luanda petit no clova solo le kakwele ko kibota puis ba masa ba MT vena nga double na Luanda Benedict Masaka Firin petit na mo kibota ve Gabi na pesi bambote belé puis merci na journaliste ndo yambinga na yo ba bengana ko bo mabanga zo le kambenge pa ete mingile tokomi na suka pratiquement na suka monde entier bazotala yo okoloba nini donc on lobaka ke no senga no bolimbisi na ngono chapeau na bato tout on orbe mabe poza micro donc micro eza faute na ngati ya faute ya Freddy Akimbe journaliste ngabe ya journaliste munene donc eza bolimbisa nga sono be mabe ya malabu pe ezali donc bolimbisa nga donc le basuki a toujours préparé 4 minutes donc 4 minutes on a bana poto ba yoka ngo na bana kintu saka poto te partout ba yoka yango donc eza ba déjà donc générique montre robeta ngo ya makasi donc ce soit travail bois ki likolo ba bien c'est ba tiena c'est ba tenga ma pesali donc boyoka ngo donc ne peut pour na ressource na pesi na Adricha motomètre na Londres na pesi mode Aisha Koko donc na batutu balinga ngai na masala nga finit ba boki ka rapport mutu na nga po tala ndena za la boizai finiti lelo bandemeo magotina anore masalanga Juma Ramazani James Ramazani Juma Ramazani amona kiyodo na mona face donc c'était mai kitoko donc Juma Ramazani Matika Songo Matika Songo ba mati na batutu balinganga na ba journée tout basala ya net donc ba valable en tout cas na boaki po bino bozara ngai donc contact ya rare plus 243 81 19 16 007 plus 243 81 19 16 007 do benga numéro plus 243 89 79 888 23 no ozo information tout ya wenge tonya
donc yango wana merci Freddy Akimi ndenge c'est une surprise ya osabiso na kati ya répétition yo mo moni kaka toza répétition coulisses so ozo pe kuna donc na cabine de santé donc chaque dimanche tozalaka awa na cabine de santé liboke ya moto donc ozo le biloko pesi ba bomelo mbisi na kati ya bassin ngapelelo na odame. Oui, si, Kabila. Ok, merci beaucoup. Wanezaki Migile, Nenga Lobi, Sadi Baron va répéter à on a cabine de santé. Sadi Maramnyo, c'est le Bamiawa. Naïbi Kenga, il parle en Naïbi Kessa Mabete, mais Oya Mouni Keno Azam, mais quand on a CP dans côté, micro Nangezali, caméra Nangezali, au Lobanayo, Potosa Ponabino. Déco disque, c'est pas l'ingaka Lobakaka. Mais tellement que Willy et Bonja, au ben ngai qui a lobate, a lobapete. Lobapete, Juma Ramazani, Mutunanga ya Kati, bébé Kanga, petit nanga Stéphane Bonja. Kende komona bongo Chancel Mbemba, po Chancel Mbemba, aza 2002. Barumo wela, nga kutuna na lobé loroté. De la nation, un bon tonton, l'homme invisible, immonable, géré na no makambo po. Tout ça déjà na ONG Makasi, Chancel Mbemba. Dans notre news a raté, tout le temps na PSO Elande. Herman Ampoyo. Na peso micro, Kasi. Bino pe bolo bati, bonsoir.